Soki bandeko oyo Olga Kabelo a quitté Maroc, c'est des trop. Tala batu bazui belle famille na nyonso. Belle famille ba kotisi bango miniature na mafinga. Tadi obika. Lorsque ba répondre na ya kana question wana que ezali maîtresse na bango nde atinda ki bango pour que ba luka ko te tanga kombo tadi tozo ma Karim Mokonzi mutu atinda ki bango baya ba chef belle famille ba bebisa libala miniature pour que ba bebisa libala na musala. Il s'attendait à quoi, il voulait faire quoi et objectif ezalaki nini? Jalousie na esebino karashika vivara na jalousie. Ato zarane bientôt kabela kaya to pesa kenyon so so amoni yo kaka muto apembe no komi o mata tunzamba fungwelo ba ouverture a ochela oposa bitabe posieta arata vinae abebsa vinae atambusa vinae nenga mema kongo na mutu awa azaki na vie ya clando na kisasa ke poto azo continuer na vie ya clandestino et amona asepelaka na bénédiction baninga te na évolution baninga te pas mériter humiliation koleka ku o Kabelo asali. Non mais humilier les hommes comme ça aussi c'est pas bien ça. Papa maman Karashika atinda batu ba filmer nga na prison po ça na vidéo wana ni a humilier ngati ba o mériter humiliation. Ko fax mabundi na prince alobaki nini bana wana ya Olga mibale bazara ya papa wana te est-ce qu'on a ba preuve nango? Ça fait trop mal. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, Bandeko ya Sarato la télévision, Bandeko ya Top Media Télévision. Maintenant, nous voulons faire une émission, une réflexion encore une fois. Il y a Ndeko Nabino Sarato la Bolinga Kamingi sur ce sujet ici. Il y a Olga Kabelo Nakani. Déjà émission moko. Tochela Kibino wana par rapport à pardon. Il y a ba frère Nangami Balé. Oyo ba Fandi Bongo na mboka ya Maroc. Ba Oyo bazali ba généraux. Il y a la Chine. Ba mesana kofinga batu. Ba mesana tout capé ko exposer ba vie privée à batna. Tout au long il y a ba live. Il y a maman Kabelo auto sala Olga. Na retenir biloko quelques points au maman wana ake ko toucher bana na ye bazaki ba innocente
belle famille naie, mais bande kwana bazua kiango bonnement l'occasion de rien bazu ba mebi bango na réseaux sociaux. Quelque part aussi à tuni bango bande kona biso mibali question pourquoi bozwa ki bana nanga na bande kona nanga na bande kwa mobali nanga ba répondre que batinda ki biso objectif ezala ki ya kobebisa 1 libala na yo 2 musala na yo. Déjà, en connaissant Bino Bayebo, Bino Bayebo a expérience ko le kabiso. Je pense que son muto a azolu ko baby sa vie na yo, ko baby sa famille na yo, ko baby sa musala na yo. Donc quelque part aussi à ko ko liwa na yo. Voilà pourquoi à chaque fois lorsque nous sommes ici avec ma consoeur, nous luttons contre ce système ya ko luka moya qui ne ko détruire quoi foyer, puis ko luka ko baby sa misala bato. Donc, vous devez salir le gens pour Nabino boza la sauver. Ezali moko ya balit obiso tolitaka awa. Avec Sarato là, tokoluka moeto so là. Il s'est dit par rapport à ba message nazui jusque là que le pardon ya bande kona mi balé ezala ki forcé. Pardon na bango ezala ki forcé et puis bande komisusu bazo kende donc au-delà pour nous dire est-ce que c'était important na bande ko oyo ba meka ko fukama. Et puis, Oyo et Sali passe, il y a toujours le nom de Sarah Oezali. Derrière Makambo Oyo Ezo Kolobama, nuit et jour, entre autres, Bandekwana, Boyo Kindenge, Bauti Kotang, Ape Kombo Sarah, à partir de Makamwana. Et puis, il y a point Moussous, Oya Souka, Toya Kosouk, ça, Ezali point Oyo, Bandeko Balobé, Tosengi, pardon pour na batu ya YouTube T. Tosengi, pardon pour na maman Olga. Bana nae mobali nae na famille ya mobali nae ensemble awa tokoluka moye bozwa ba éclaircissement ya makamwana. J'en profite pour dire un grand merci na ma meilleure fan bino ba bozo kolanda biso, un grand merci na mama Bijou Ketani mobali mwasi ya papa Jean Pascal Leka, mama Zozo mopanzi ya papa Noema Bakala Nzinga, mama Deborah Lubanda kilo amera Calgary, mama Yvette Mbangu, mama Emily Seti Mainga, le docteur Camille et puis sa femme Mélie Moussene depuis les États-Unis d'Amérique, Blandine Tatala, le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos, maman Makia Lakumba, Fatou, maman Célia Kinkela, Bino Nyosona Linga, Bino Mingi, ma meilleure fan, Bonde to banda émission Nabiso, Sarato là, bon des livres ceux qui au Kofongola, c'est-à-dire tout le Kwamoeto Zoa, Sarato là, parce que depuis le matin, elle a tellement beaucoup travaillé, comprenez que Oizali, 5e émission. Depuis Tofandi Awa, Tofandi na Sarato la nakanisi tozaka na ba même teni, to sali 5 émissions depuis Tongo, o toza déjà 15 heures. Sarah Mbote. Et Sarah Sarato la Maman ngode bandaka bo nzambi wani. Sarah bonjour. Wani charisme. Pour le coup, là, si bino souffle pas Olga Kabelo, bozongi lit, mosale zongi, bozu charisme, bozu souffle. T'as dit, je suis émotionné. Émotionné pour nanine, pour bozu souffle. T'es. Na perte de connaissance. Na perte de connaissance, nazana on a besoin avant na tout nos questions. Na moment où you yebeli YouTube. Bachila nga tabou na chama koloko na ofanda le loka patron, loka boss. Papa. Amène-moi les poufs. Mon ami, amène ça. Oui, je veux tout ça la nion so doza nango besoin. Mon ami, pouf. Pesanga pouf. Oh. Mais you non Délivre, tu la côte ça pouf. Non, tika. OK. Et comme ko filmer nga kama kolo mais amana chama kolo. Taba patron. Nata oyo. Ah, t'as dit oui, ça va hein? Ça va. Tension eza ndenge nini na ngambu ya équipe na ngambu ya. Et c'est moi champagne té. Des champagne non, on va prendre ça après. Pour champagne pour na yo ezali victoire comme on a na Maroc. Et c'est na moi lomo beta penza boy. Moi cigare. Masanga do me la raté bon cigare. Pour le contour sewa. Aïe. T'as dit au mon niveau c'est compliqué hein. Koloba mingi eza synonyme à gagner té. Voilà. Na ça que batumsu baloba até bagisara. Tranquillement na c'est.
bato ebele bafinga nga awa yo ebiki nga mona boma moto na pekisa maître Magi Makese tokitisa bango makala te tokangisa bango te yo ebinde bo maître Magi alobaka nanga saka bazofinga yo donc ti bandeko oyo Olga Kabelo akiti Maroc c'est de trop tala bato bazwi belle famille na nyonso oui bah nan to na problème moko o ezaka naturel na ba belle famille oui na ebité soki euta banda ba kokololo eza naturel que belle famille so kuta na belle famille lingako ni tuna eza na makambo balingelako peut-être osola katuku bianza eza par intérêt mais sur 100% balinga bisoté voilà eza naturel ato sala bango eloko te ezala bongo sko belle famille bakotisi bango miniature na mafinga tajo obika Olga Kutu ye wana donc a perdre so 6 kilos alors asa clair abi moyen te ke ate akote kate ce que Sarah dis-moi Olga a longé na Belgique avec son mari juste baké Maroc pona ko sengisa bande kona mi balé pardon te pona bakangisa bango ok ko sengisa pardon c'est trop dire il faut bien préciser hein? Parce que même pardon na bango eza nango sincérité ok atati bafukami baobanga kaka bavanda kuna tomso na clando mukande ate skombila liaye il y a des problèmes ce que pardon eza sincérité pour na yo il fallait pardon les alandenge ni non eza sincérité eza pardon sincérité eza au moins pardon o batu balukela nga na senga fali na senga te so na senga pe fali zengeza pe pardon sincérité iponi elengeza na shop teza ngeza la pardon mo bwena obanga prison émotion olenga prison ok monisco na bimande prison naza sko libanda naza libre de na senga fali pardon na komela e ok parce que so na komela keka na kati ya prison neti nga mutu na kangisa osenga nga pardon aza na kati ya kasho eza pardon te mutu okwense osengo pardon eza pardon te eza ba pardon oyo momentanément ka polongole na pasi so na senga fali pardon même na parking eza pardon mo pona obango ke makala et après na ngana surnommer kombo surtout les kambo ya ko surnommer oyo bato ebele bakoma ko batama ono na lobelaka ndeti ndenge na banaki ko reprocher mutu moko da bano finga papa Diego Diego Kao na hippopotame na EBC c'est comme ça wanande yo ok samba bongo vous pensez que na justice oyo bazoba Diego Kao na mokili asalani papa et puis tout na bimisa secret maître Magi Makese expliquanga na ba intention maître Magi Makese esanga sara moni video ata batangi kombono te so ba fingi yo ba critère ba oloba na kati eza yo ekole yo ba okanga bango ouais, fallait pas. Oh, mais Sarah, là, tu vas me surnommer et ça qu'on garder raison. Non. Justice a la canne intention et surtout si on s'en besoin de dossier na avocat. L'avocat va utiliser l'état na intention et vidéo. Que mon toi a collé na combo oyo. Ba critère tout c'est elle. Miniature. Ce que ça y était na miniature et l'ongné osani. C'est elle. Voilà pourquoi si tu funda batuna YouTube, tu détailleras to salina traduction. Tu une ba miniature na bango to tie. Ce que zangate voilà ma photo na miniature na bango. On comprend. Donc bandeko yo ba mérité penda justice à Maroc. Est-ce que aussi Sarah c'était important? Non non va ba position boyo ka patron. Non, zala l'aise. Le toi ba patron. Est-ce que c'était aussi important? T'as dit que na ko balukelo. Ngai te maman. Yo swanisanga awati. Te nga na finga na ngai te. Te yo swanisanga awati. Na balukelo ka siko. Te nga nga bazo ya Kinshasa dans des semaines. Na limite na liste. Pour batmiso déjà to sambela pona bango bakombo ezala te. Surtout mwana nanga onde nazo kele mawa. Nani akotela ye? Po eloba ye Olga ndenge bake Maroc wana mbila et entouré bango. Est-ce que chef ten a bengi donc intervention kuna azana mutu ba osuka. Et puis moi ce qui me fait mal ce sont des hommes.
Mais ce sont deux hommes, mes frères. Et puis, vous êtes bas jeunes. Vous êtes encore de jeunes. Bande konanga. Nzela ya malamu pena bo poni eza ya kofinga batu na ya koluka ko détruire ba foyer batu. Faisons les émissions na kolobate ke bo sala ndenge nga na salaka. Mais au moins beaucoup sala même ata ndenge ba frère Yves ba salaka ba Mike Lokamba ba salaka. Mwana lobaka toujours les insultes ezaka arme ya ba faible. Et pourquoi kaka bino bandeko ya équipe nationale bofinga ka bat. Et puis bofinga ka mwasi bana mobali famille. Pourquoi? Pendant que vous avez des familles, des frères on a mon sous na moni na vidéo, papa a commis ko solola na mobali ya maman Olga. Ce qui veut dire que bazo supplier, sikoyo ba commis ko supplier, mais appelez la personne qui vous envoie. Maman, babenga maman Karashika. Alors que la bonne solution parce que vous beaucoup risquez na Maroc on a peut-être boya ko luka nzela ya poto ndezonga soto. Nkande be baba beb c'est ba dossier. Pour rien yaya. Eh mes frères, vous allez gagner quoi? Vous pouvez aussi soutenir une personne sans pour autant qu'on fasse la bêtise, n'a quoi insulter. Lorsque vous incarnez une personne avec na défaut, na qualité, dis-toi que au tomber kaka na problème. Na c'est là qui na analyse ya de mère. Quand elle parlait avec maman ici, maman Sylvie. Alors lui même maman Sylvie. Yo ok kokote la Karine Azan a plus de 500 ennemis na mukili. O bandi pe kokota au lieu o banda kozala netre yo koma pe ko finira yebato. Est-ce que tu viendras kolela ke no bazo finira na makolote? Non, tu mérites ça parce que okenda ki pe o bandi pe ko finga bat. Donc en retour les gens vont t'insulter. Mes amis, mes frères, restons dans la logique ya makambo. Naibi YouTube ezambongo passer. Aujourd'hui, ceux qui ont clashé étaient au Kozoa et l'oko yamalonga. Mais biso payé yo pay. Tout ça la capé émission na biso. Ah, si vous regardez aussi le code de bonne conduite avec ma sœur Sarah, ezala epana yé na Sarah to la télévision. Ezala na top média télévision. Vous sentez que même à taille belleté mais quelque chose de kotaka. Est-ce qu'il faut insulter Sarah? Une question. Lorsque bande konabiso wana mususu wana bon bakumo na bango sincèrement na yeba na nga bango te ka lelo pe na yeko découvrir et la lobi que to sengi pardon pour na batu ya YouTube te il s'attend à quoi ou bien eloko ni na lingi koloba place wana to sengi ba senga biso pardon biso bato kangisa bango te kozala insensé ba mibalo baza ba insensé tadi ba senga biso pardon sur base de quoi? Non, pour vous c'est là on va émission. Tu constate la émission que basengi pardon sincère te. Pardon faut pas s'adresser na Olga Kabelo na mobali na ye na famille na ye na bana na ye na baseme kino ba côté na ba miniature. Bino il faut beaucoup matina souka. Belgique on arrive. Et puis déjà c'est que moi j'apprends que Olga Kabelo déjà est une société. Est-ce que vous avez l'argent? Il y a aussi une société. Parce que aujourd'hui, selon ce que nous apprenons, maman Olga Bisika to a fondé zalaba oya Kinshasa, zalaba oya Maroc, zalaba oya Belgique. Ce n'est pas l'individu Olga azo funda, c'est la société Olga Kabelo azo funda. Pourquoi? Parce que bazo bebsa image nanga preuve. La société bazo pirater page na ya musala makamuna nyonso. C'est comme maintenant, c'est la société qui vous accuse. Ndeti na bamboka lokola ba Maroc pe moi loi ezali. Na bamboka lokola ya poto mibeko ezali. Awa pe soko ye na o etali société. C'est la question Karashika tinda bango ba détruire libala na ye na musala na. Oui, je viens. Est-ce que boko samba na société? Ya tout ça la ka ba vie na biso pasi o to mi batela bande konanga. Mais lorsque va répondre na la question que ezali maîtresse na bangonde atinda ki bango pour que ba luka ko te tanga kombo tadi tozo ma Karine Mokonzi muto atinda ki bango baya ba chef belle famille ba bebisa libala miniature pour que ba bebisa libala na musala. Il s'attendait à quoi? Il voulait faire quoi? Et objectif ezala gini jalousie na esebino Karashika vivra na jalousie.
atozakane bientôt kabela kaya to pesa kenyon so so amoni yo kaka muto apembeni no komi o mata to nzamba fungoli o ba ouverture aochela oposa bitabe posieta arata vie na ye abebisa vie na ye atambusa vie na ye nenga mema kongo na mutu awa azaki na vie ya clando na kisasa ke poto azo continuer na vie ya clandostino et amona asepelaka na bénédiction baninga te na évolution baninga te donc akoma na posa ya koma akoma omimona koma Olga sko loko eza ko simba te tamie abebisa makamba Olga moni ba retomber c'est préparé yaya mama abino akovana na saga na sete marokoma liboma parce que Olga a déterminé hein. Après Maroc c'est la Belgique aya aussi là na yesko zara na mukanda obakwa na mukanda ti come to Sambisi yes it's good. Est-ce que ça aussi c'était important? Il y a une question de curiosité, beau tenir la rigueur. Est-ce que c'était aussi important? Il y a Madame Olga Kabelo a filmé bango. Très important, pardon, il y a caméra, na moni de quoi à Fukami. Est-ce que c'est très important? Bah mériter humiliation qu'on les gakou au Kabelo sali. Non mais humilier les hommes comme ça aussi, c'est pas bien ça. Papa, maman. Karashika. Atinda batu ba filmer nga na prison pour ça na vidéo wanani ay humilier ngati ba on mérite humiliation wala kuteze humiliation wana bango bazui eza mukena o ba baby réputation ya Olga compagnie na ye mobile na ye ba semeki na ye na bana na ye ko fax mabundi na prince aloba kini bana wana ya Olga mi bale bazara ya papa wana te est-ce qu'on a ba preuve nango? Ça fait trop mal. Donc, bako la kisana mobile ya chaka maman Olga Kabelo zemi pour la bana wana mi bale. Le loko la bazala qui soit mbetu, soit badra, soit ba oreiller o bango basali la ka mukolo wango. Ba olaksango. C'est méchant. Oh bango basali Olga eleke belé t'a dit oh Olga sali les amuke et puis ezaki important que sotuninga c'était important. Olga a filmé bango. Omani makamutu na ba pardon tu banga basenga Olga wana. Talande banga ba oboya ngona réseaux sociaux ngondi matin. Mais bango baka ba enquête. Tala côté basuki. Et puis ko fax wana taille ma bé. Moi mbali mu Congo sali misuni kaboni loka mwasi asali ba janema. Ofinga ba tundeni yo na taille te et na préféré ta mobile nanga. Tali bumu. O mususu wana mukuse libumu munene formete na ba jini balati lemba bilamba sans te chapeau nzala donc yango na YouTuber mutu to na monopole ofinga neka mutu mais to bandoye bananda ndam beaucoup bandoye bana ndambo comme tu le dis Saratola mais aussi beaucoup de personnes se dit des appels on a eu en la présence na yo parce que été Olga a forcé bango pardon on a yako forcé tu vois yango pe moni bazo ke nekolo bakezali nango sincérité azo forcer bango a forcé bango te azaki na besoin a humilier bango pe karashika na bango monta osenga ke bobenga mami asani à côté la bino aya bo soutenir ya c'est kaza boss aza patron la baronne a sauvé batuti ndeto bando mona so ozarane héritier bakangio héritier osani atindi ba intervention kasi karashika peto ozela ba intervention patron na bino mobola bino moko babola bosale lo resangisi bango ezaka kindoki esiri lo msuste po babola na babola bosale lo ni bien kindoki kande erenir bango na ba mama Sylvie bango tu wana ba mama wana tu kindoki ka mais ça fait trop mal. Tu sais que des fois elle nga na yoka bilo misusu nga na ndimakate et après pardon maman Olga Olga ça il fallait maman ya mwana o ba publier ki au Franel fallait qu'il quitte Belgique
à Salapé loko. Mais nous apprenons que des marches on a déjà 2 ans en Zéla. À Boyana moi on en a. Il y a solo. Ouais, nous apprenons que maman on a quitté Belgique na moi on en a. Avec ses avocats à Outana bango les États-Unis pour venir na avocat na Belgique pour na moi on en a. Oh yazalaki exposé dans les réseaux sociaux et maintenant moi je suis très choqué, ça me fait trop mal aujourd'hui de voir que Ngai t'a dit na defendaka Saratola na finga kabat na kombo ya Saratola mais je suis face à un problème. Saratola a koyate pour ça la intervention maintenant ce sont mes parents ou peut-être baliaka ni 50 francs wanate ba komi kolela lisusu na kananga. Est-ce que au monité que nga na za passe na mikoti si lisusu na passe? Est-ce que au monité que ndeko nanga oza na souffrance au mikoti si kaka na souffrance? Je vous ai toujours dit kolinga ko apparaître trop dans la vie, mon frère, ma sœur, oko disparaître quand ndenge yo yaka po sala apparition na yo wana. Dans la vie, il faut kolinga, il faut chercher à être et puis rester là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. La vie est très compliquée. La majorité de personnes qui se passent comme des patrons, ils ont l'argent dans la télévision. En réalité, mes frères et sœurs, bakababola. Bakababola. Naouta qui commande ceux qui batumoko il y a TikTok, ceux qui nin. Bon de livre edenga téléphone eza na nini té moi na mona moto azobenga dazate. Veuillez m'excuser, je suis en direct, veuillez m'excuser. J'ai téléphone au kuna donc noko ka kutu ko yambate poza display ezate. A baza soki bato ya TikTok so bato ya TikTok ba utotinelanga vidéo ba finga ka bato bango baza ba patron bango baza boye bacholaka même bato ya Kinshasa mais ba filmer cette dame là na mutu na ye atambola ne komone soki Gédéon si je m'abuse pas na malewa baki ko somba malewa biloko bango bacholaka biloko bango baloba soit disant bango ba boss soit disant ba boss biloko ba la vie ya ba star. Mon frère, ma sœur, lorsque Malaxa biso ba restaurant danger. Danger place ba kenaka kolia, place ba sala ganine. Ba melaka ba champagne. Maman, ils ont été surpris. Na manewa, na kabinda. Bakangi bango photo, vidéo, ndenge bazo keno somba malewa. Mes frères et sœurs, bosalaka impression. Ezara direction nyangwe ba keno somba blo na nyangwe, ba take away wana. Voilà. Bokenda ko sala d'impression na pona nini, pona eloko nini. Nous sommes tous les babola, on cherche notre vie. Ngana sepela na ndeko moi si otoza na ya a comprenant que bino bo supportaka avantage na été. Donc aza soki afandi na ye a ju casquette wana alati pourquoi parce que beaucoup supporter et puis eza na makamusu spéciali ba vérité. Hein? Na ndenge akina be na ndenge ya mabete eza la ba vérité makamusu. Par rapport et ça, la vérité. Saratola. Aujourd'hui, penses-tu qu'après cette vidéo et après le pardon, il y a Bandeko Oyo, Olga Kabelo, à cause de la sous la force, il y a qu'au continuer le processus où on a Bandeko Naïmi. À continuer à ça déterminer. Olga ça déterminer. Tant que tu n'as qu'un commentaire, limbisa, et bien alors alobaki. Na limbisa bo asir na futi bien na mobile na nga toye to sali déjà une semaine depuis le lundi qu'elle était là-bas. Ba client na e ba ozwa été a ote kata kangi. Est-ce que boza sûr va perdre toi na nyons tout ba sali les rapport a ozwa pardon. Té. Matière exact na olobate. Voilà, merci. Sarah, bon délivre à Tomboli d'Amo Sapikuna Bonse qui est au commune Souka. Un dernier mot. Papa, fina pardon téléphone on a et zo déranger nga. Fina place au bafungola. Moi na ya mezate donc ça na display té sur kofi. Na ça na direct. De bateau ba comprendre que ma kamzo tout quand téléphone na solo. Zelana tu na question na Souka ça. Tout le temps kabala pardon. Le dernier mot par rapport à Makambo Nyonso Ezo Koleka Bandeko ba retenir ni. Tes derniers mots exacts bien azane YouTube ST. Dernier mot exact t'as dit. Dernier mot exact la lutte continue. To outi Maroc. Bozoba un tout.
à muto eleka leo na soir na pesa bino. OK. Et puis continuité na ngweza Belgique, après Belgique atterrissage aussi Sanakini. Est-ce que akolimbisa na ye te pardon ezate bo sana pardon tati et alimbisa te. Alimbisa te. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini. Allez là qui aboba qui aza faible. Faible yango ezo continuer na sabi no boke baba tumususo babimisi ma misu ezara décision suka. Ngai soki nazali na likambo mutu to mutasali nga pasi na bimisi ma misu la kisate ke na limbisi cœur comme dur koleka. So na leli bongo mabe koti. Voilà. Et puis malgré ça lobby pe ba continuer kika ko sala ba live fona ko tuna ye olobaki page kenda wapi Goliath Aboma David na libanga moko. David Aboma Goliath na libanga moko mais yo osangisi ba mabange belé suka na yo de za wapi. Or Olga Zalaki na kobatama. Azaïda na Maroc. Merci beaucoup. Et les hommes insensés plaira. Merci t'as dit. Quelle humiliation. Quelle humiliation. L'obéko le kalelo. Tout se comporter vraiment le col à battre, le col à mibali, surtout nous les hommes. Soyons vraiment des hommes. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. De Koutani, naba 19h, 20h pour na besoin intégralité. Il y a Bama Bombami, il y a Olga Abomi. Kabelo. La Chine. Félicitations, n'a papa dit encore une fois. La Chine est comme une souka. Coup de chapeau. La Chine, toko talango 2023 te. Bando kitu bazo panzana. Maman Sylvie Mode, Nzamba Limbisa. Je pense pas qu'on va. Non, toké nango. Naza sûreté que bato ba lobelango le sous. Tout le monde déjà si ba. Maman mi 5 vie. Bosana. Distraction moni ba vie bazoso baza batute moni ba vie tout ba pesa ki mama mais ko fongola live kalelo et siko yo so fongoli live et simbate voilà tokutani mbala sima bande ko balandi bon de livre kabolanga na saratola tokutani lundi merci bye.